bateli était. Ozomona. Alors, même mobile nangai, pour tout ça qui n'est pas si quoi se déplacer. Azala qui vraiment, il y a tout à l'hôpital, mais tant sous pasteur prophète, azolo babé ma comme c'est gros à solonga tité na boité, mais est-ce qu'il faut l'obango kaka? Na loba qui penza. Alors, et comme nazaki la prière mardi, deuxième jour à prière, na koti na salle de bain, mais la bande comme tout ça ma casse. Quand on a assisté comme préparé na bimi, tu vois la mandi comme banzambe, mais comment aller mon lot donc nyo c'est comme zongelanga. Akufa kaka boui, oh sous mari sa mouelo ko ni nzambe na banda qui vraiment comme il est là. Alors na yo qui na kati na ngai, une voix penza audible. Na yo qui balobi ke Marie Missa botika ko dira ko tunisa ngai. Donc ni nzambe azoloba. Marie yemo kwa lukili wana ye. Marie azali kubima na Kabila, na chef de l'État. Wana na yo qui a placé. Mon Dieu est témoin. Sorry. Mutumo azo benga na Suède ko kata te hein. OK. Allô? Oui, allô? Ouais, naza na ligne na ndeko moko tozo solo la soko benga dans 20 minutes please hein. Pardon vraiment. OK. Naza na ligne na téléphone na nga yango mo naza ko yamba te na pesi yo ndako. Ah, OK, ça va, merci. Calculer dans 20 minutes benga. D'accord. Merci. Mama Lobana. Alors, pasteur, alors dit quand on est chef de l'État na Kabila. Alors, tant Olive, donc on dit on doit être dans le solo. Mais version n'est pas là que bimata mukete. Mais Olive tant wa yoki yango akendaki ko kutana na Lor Mbongo pour bâtir la Marie Misamu poison. Papa, et ça langa lokola na yoka lokola malili. Na pimamba la moko na yé na expo langa di yoka nanu. Naza appuyé tala makamuzamba ebisinga. Mbala moko na komeli grand frère nanga za pasteur azalaka na Allemagne. Na komeli mbala moko na ebisinga bi tala na komeli na WhatsApp. Tanga na komeli na WhatsApp professeur pasteur. Donc na komeli na mobile nanga paye vous allez parce que na kite moi makamaro. Tangu na komeli frère nanga le bitelo kola nzamba le bino bouré pour la tindela ki émission yo salaki. Na bien en tout cas la sécurité mon niveau pasteur makambo sala ka tala pasteur asali boy. Yekuta zone selinga lobi biso ba congolais to lindaka te muto alo ba vérité. Ce qui nous dazo ba vérité boza bobandi ko inaye. Bozo mona nga habité ça ko inate mais est-ce que ça le moment boy bon toti ka so amboka nzambe to yebite. Alors tant dans un message on a tindele mbala moko. Ai singa lobi te le ko un message on a il faut ko lobango nga biti. Na ko bimate na loba message boy kaka o avec Mabuna Kabila tout bwelo rebomi bwenga na ukakolo bango te mais de toute façon na ko passer message à quelques personnes sans pour autant na loba kenza balobi nanga mais na ko isa monka atala botika likabuza buiza ozi yango ati na yoki kaka ozomona alors na sala ki yango pe quelques personnes ba za rapproche na bane koloba alors lelo comme par hasard frère nanga siko lobby tanga moni yo sali émission wana et sali siko malili parce que na yebisa ki yango atindeli ngango na WhatsApp depuis lobby mais na tala ki yango te lelo na tongo na lamuki na vandi na ditela ta nanu émission o siko na tinde YouTube siko na bandi ko ta émission frère grand frère atindela kinga wa pasteur tant na tali siko na bandi ko tala na komi na place oyo siko lobby même likambo oyo ngai na zo ki ya révélation na lamu siku tu mobile nanga bande ko lala nga bi lamu ka papa makam na zo yo ka esayenga malili latina ko lobate yo moko yoka. Alors on a tient la place en haut na makamu nyonso yo lobaki donc na monya oke ekendenge moko donc vraiment isalinga malili la isi mobile nanga bi se il faut la luka ka numéro pasteur mais na moni numéro moko antibite so déjà yango mais na luka na benga parce que bible week nzambe soka lobi comme na mutu moko lobi na ni balé c'est que ça makambo solo ozomona donc vraiment isalinga donc na ebiteni na ko loba parce que na moni ba ke te to na nzambo alobaka. Parce que même version kolongola te ko bakisa te to pas beaucoup d'amba nanga Lor Mbongo et pourtant to linga keningi c'est que il y a zona kate makambo ozomona mais vraiment une voix claire que Zaiko Mala Kabila moi c'est Kabila c'est les poisons par Lor Mbongo donc kaka nengo lobi ndenge nga na zwaki et puis heureusement que na yebsa ki mobile nanga puis na yebsa ki grand frère nanga pasteur en Allemagne ozomona donc et que pendenge moko donc ezate que yo lobaki déjà na yo ki non.
donc soki nabengi ezali kaka mpona confirmer que message oyo ozwaki donc ngai mpe nzambe apesi nga message wana pourtant nga nazalaki contre oyo bande koloba ozomona donc pour dire que donc nayebi kuti ndenge na koloba quoi sikoyo le ndenge nzambe alobeli yo nzambe ayebisi oloba yango sikoyo okangi kaka monoko ofandi na yo osala siko ndenge po frère na nga alobaki oyo ifo oloba ngo nga bitizedi koloba ngo te alors elo na banda osala elo nasalaka soka moto abenga ta mosusu mangabi bon likambo nde eza boye eza boye eza boye eza boye esi kozala bongo ngabi oui eza bongo eza de source sûre ozomona donc ezokende mpe bongo de bouche à oreille mais ke nabima mpenza boye naloba nasali yango te quoi mais naina tuna est-ce que na à part révélation oyo to vision oyo visitation ya nzambe oyo na le passé c'est nzambe asa visita yo makasi parce que ezalaki na sœur moko boye quelques années passées azalaki na problème batisaka que jamais akoki kobota alors tokotaka prière moko boye na église na l'ordre wana azalaka nao na l'ordre tokoti prière fianga azalaki jamaïcaine tobandi kobondela bato bayebisa ejaka kobota te avant na libala ata ba 7 ans nakenda epai na ye nayebisi nga wi ke nzambe azoyebisa nga tozalaka na mois ya mars nzambe azoyebisa nga ke na mois ya mars ya année prochaine okomema mwana na libumu na yo eleka mpe paster na bosana naye ser moko ayekobenga nga ane yango ntango ekomi abina nga oyo makambo oyo olobaki nzambe ayebisaki yo mpo nazalaka so nazwi neti message we nabombaka te fo nayebisa ata motu moko me nayokaka soni ya koloba neti nazalaka na confiance mpenza teke omona mpe esalami nango te mais ezalaka toujours na une ou deux personnes oyo nalobaka alors moko ya bato nayebisaki apart mokolo makambo abenganga alobi na nga ke osambelaka nzambe solo oyebi ke makambo olobaki esalami nga bini lisusu o te sœur kisha aza na zeni nga bikuha oyo aza na zeni nabenga sikoyo ye moko sœur yango nayebisi nga bi makambo nayoki eza sola bi mama nzambe no asali parce que olobaka na nga ke na ane oyo na mois ya mars nakomema mwana na libumu na nga effectivement nde naza boye naza na zeni lelo mpe abota mwana ya mobali akozala mwana akoma ata ba 5 ans peut-être 4 ans 5 ans donc aza mpe na mwana na ye donc eza ba makambo ebele omona soki nzambe alobi na nga namoni navai nango kalaki ata mosusu eza nga moko eza nzambe te mais omona après quelque temps boye donc par exemple donc eza ebele omona après quelque temps boye pa likambo yango esalami mais nzambe ayebisa nga likambo esala yo siko olobi oza na mboka ni mpe kombo nani nana Milton Keynes kombo eza sœur nani Allô? Allô? Ouais, kombo na olobi? Kombo na nga eza sœur Rose. Ok, sikoyo sœur Rose. Bato nyonso sikoyo bazo finga ngai, basali ba video, conseil nyozo pesa bon. Ou bien conseil nyozo pesa ngai po yo ozwi révélation utie pa nzambe. Leo na sai video ya liboso betsaki yo libaku, mais OK oza na retraite nzamba visito ya lobelio. Siko conseil nyozo pesa nga ou bien conseil nyozo pesa bato tout bazobuka problème na nzambe parce que nga ameli bangi te kaka ndenge yo ba visiter pa nzambe ndenge nga pe ba visiter nge pa nzambe po nga to pesa na contrat na nzambe nga ba rifula nga na Allemagne na yeba nzambe te ba rifula nga na Allemagne le na zongi nzambe atindi basali nga ba yako nga na bar na en plein air na masina na ba eboki na uti mikili bato batondeli nga to ba eboki évangéliste aye asingo za yuma ndongo zongi asoko yambi Yesu te okokufa kozonga Kinshasa te nga na kwiti lobi nango na tongo na bengi mwana nga liboso titi akeno lakisa nga mutu wana vanda wa po eza mbala liboso babe nga yuma nga na yanke bayembaka nga Didier Forme serwana suki Kerli Boga mwana muke na uti poto na yana na peyanda kwa ngambebele mutu abe nga yuma ayepsingo za yuma puisque tala ndongo vandi wana yo ozo somba masanga tout mais yo ba refoulé yo et puis moi no avant d'aller pas maman na bino moi no mso tiki na poto c'est-à-dire nengo yebo soki o lukinza meto okufa na tunie na sala nini ayebisi nga prière na kota prière na zui baptême nzamba visitanga omoni ministère nanga so ke na masina na KDC tika la histoire première révélation na kanga pasteur Ndoki pasteur église akufa ala kolia bandimi na église adjoint na ye abimara pédophile abimara na bana nyonso to amike na vandisa bango na bisi bakotala nzambe ayebisinga boye
Batie tembe une semaine après adjoint, un mois après adjoint atie leki na kulutu bazemi moko aza na 15 ans mususu na 12 ans. Na masina ba yebi histoire nanga. Donc ngai na sala ba aventure te nzamba visiter nga na loba makambo ebele na sala ba journaliste ba témoin. Donc tant au moni bato ebele ba découvrir po bilo nanga mingi na tchaka na YouTube te po eza ba bilo au moni le na ko kabambongo le na so na tchaka na YouTube na osa publicité. Na sala so na pesi na droite gauche bate bible zo ba bongo. Alors lelo ozo mona bato bazo se permettre mona mutu ana na vie à bien te olo aluka nzambe se permettre à koti na vidéo abandi ko finga mutu oyo nzamba lobeli yango na lobi lokola yo nzamba lobeli yo conseil ni na ozo pesanga à part wana pe bato yo o wana ozo loba nini na nyina yo ka ashoko na yo ka yo pe muske bon conseil kana ko pesa yo kaka que bon o continuer kaka na ko faire la nzambe bon peut-être eloko oyo ngai namona ki peut-être fallait tant mususu kozela mitema bato ekita na kati ya ba émotion baza nango mukolo mokili oyo akela likolo na nsa lobi loba siko omoni ngande naza boy soko tuni mwasi nanga na chambre nanga naza na bakaye na sa mabele bana nanga bayebi bati batushaka te nazaka na lali nazozwa vision na telemi na komi papa na tiki omona so na komi abande websanga ozozela nini po loba donc nga nazaka ne so na chambre nanga okomona ba papier ba kaye na sambetu na base donc na komaka sikoyo soki na komi na pression lobi loba ngo sikoyo nde omona na koti na studio na lobi donc na ozo obéir na loi ndenge yo pe ozaki ochaki tembete na salle de bain oyoki voix pe mbala moko komo loba base soko yoki mongongo nzambe ko c'était faux obana ko appliquer tala oyebi a partir makambo bato babengi ebele na Kinshasa bakomi ko témoigner so na bandi oloba makambo lobi pona mowei ekobi monire na problème personnel na ye mais ça ba problème makasi ya soni ondi matende konanga oyo bato bakomi siko ko témoigner bato bayebaki bato penza bazotinda bango benga eloba boy omoni o ba misusu bazo benga Suède Paris wap bakomi ko benga koloba na ba misusu o bazalaki awa basala ba aventure bazo témoigner nazala mususu na komisi nzambe vraiment parce que ezalaki en tout cas ezalaki ngai mabe wana kofona lobango vérité na sepela ki te na dit mais comment mosali na nzambe akoki koloba boye mais ngai moko ntango naye kozwa révélation wana navandaki nano kimia alors ntango naye kolanda sikoyo émission na yo après ke ngai nazwa révélation donc place esalaki nga sikoyo somo yango wana na abi te donc nzambe batelelaka ete eloko nakoki koloba kaka donc conseil nakoki kopesa yo kaka ezali ke koba na mosala ya nzambe et puis soki ozwi directive ke loba na moment wana ndenge yo moko lobi okoki kotelemela nzambe te bon eloko nakoki kopesa conseil sikoyo na bato eza juste ke ndenge mama bena je pense bozalaki na ye na pendant émission mpe alobaki donc ezali plus ke soki boyoki message au lieu nanu ya kofinga liboso ntango oza mosali ya nzambe yo mpe kota me nzambe ndenge nini prophète to pasteur alobi likambo moyi yo mpe kota comme ça nzambe mpe arevele yo parce que ntango mosusu oya kobetama mabaku omoni okomi mpe ntango mosusu mosika na nzambe to otuti motema nzambe to likambo moko mabe ekomeli to nini pourquoi parce que otelemelaki ntango mosusu ezalaki liloba nzambe donc mpo na ngai eloko na koloba yango wana donc tant vi message ata yo omoni ke message wana echoke yo c'est-à-dire que zonga na souffre pa nzambe otuna nzambe oyo ebimi oyo ezali yo to eloko nini exactement ezoleka donc nzambe oyo akela likolo na se oyo ayebi nyonso tu aorevele yo donc eloko na kolobaka yango wana yango na ese mobali na te no nakokanga motema te ifo nabenga pasteur mpo nayebisa ye kaka ke oyo ye alobi lelo nzambe alobelaki nga yango déjà donc vraiment donc batémoin bazali mpe mais yango nakomisika ya nzambe kwa oyo nakolobaka yango wana sikoyo masolo tosololi na record yango opesinga permission na panzango mpo nzambe atindi yo olobango opesinga permission na publier makambo yo obengi osololi na nzambe mpo nzambe ayebisi oyebisanga naza na problème mpenza nango te me nakolinga mpenza te numero na nga nde etambola te numero no na bombi nakopesa numero no te po funa batela na batela pe yo na pesa numero no te
Ça va. Problème est papa. En tout cas, nzamba batelo mingi. Likambo te mama tiaka biso na prière, tia basali na nzambe nyonso na prière parce que nzamba azotalisa biso ke kuna na Kinshasa ekobimisa ba désordre makasi parce que ezali ye moko moto alingi koexpose misala mabe eza na Congo puis alobi mulongo eza mulai po mingi bazala na mama bapesani sida bango na bango basali na nzambe bango na bango bapesani ba sida koleka kutu ba musicien mokili do bazawana donc bino o nzamba visitaka bobondela susu nzamba otalisa bino puis prochainement soki likambo ezali vraiment kozite te benganga na kozala vraiment nesengo mingi nayebi te so oza na likambo asuka avant tokabona. Non, non, en tout cas, vraiment, Nzamba Pambola yo, abatela yo, confier Moussa na yo. Parce que, eza, na vie, tu auras toujours besoin, il y a ba sentinelle. Donc, et là, Moussa Zali, Moussa Tambola, bino surtout, Moussa Tambola, na loenge, moko boye. Mais Nzamba, pour toujours, bah, à télémisi, le rôle à la sentinelle, qui est à la boune, les obés, batala, et l'eau, et l'eau, même dans ma famille, tout ça, on a bataboro. Amen. Donc, on ça, bakambosa, on a n'engé na bino. Mais là, toujours, on a moutou, on a famille, à zone, ça, bino, là. Merci ming donc maman. Donc on a ko lobaka ya mwana utika na sema kola ya Yesu olukaka nzambe mingi parce que muto penza malobelaka mingi diable pas buntsaki makasi. Merci. Au moins le monde entier ba démons sont mokili ba telemi. Voilà. Merci. Donc vraiment nzamba pambola. OK, merci na zo bomba numéro à maman. To benga. OK, merci, bye bye. Bande ko batali bo uti kolanda mama ona ebiete. Abengi pona koloba ke nzambe a visité ye ayebisi ye makambo oyo ayebisaki ngai nalobaki ba vidéo ekosalama ebele pe nzambe ako confirmer makambo na ba vie ya bato mususu pe bakoloba bakobenga pe bakoloba. Alors sentinelle musala na ye amataka likolo pona kokengela soki munguna azoya soki problème yali ngana sentinelle. Proverbe 30-30, pour que nous tenions dans la Bible, les lions, les rois des animaux qui ne reculent pas devant qui que ce soit. Donc, comme on a dit, abanga ka elikambute azonga ka simate ete ayo. Merci.